ba mama to fanda te bébé quoi Chaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Mosatiro ila takalia siange katana Nabituma basua yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irana, Masiandoki TV, Identité à Bundes, oh maman abine la cabino, kakaba, histoire vraie pour essa la bino, bafre makasi, nabanda kunabino, partout bozali nenge na lobaka, nzamba lola, apambola bino, po na patience, na fidélité, na confiance, nenge bozelaka, masolo ya Irana, Masiandoki, essa la ka vraiment bien makasi, yango to ebisa kabandeko, nyon samba zolanda biso partout, ba oh nanu ba sabona na site ote, bo s'abonner au site ya mama abino. Bandeko déjà bo s'abona bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te. To selaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie. Yango na lobaka na bandeko o bolandaka mama Irani bobo sanaka te. Biso tobetaka masolo pona ko sambwisa batu te. Toyaka juste pona ko lamusa conscience ya batu. Yango to sengaka merci na la patrona Betty moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille Kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 moi sur amebla 22 ndaku na Verchache ezalaka yo Betty la patronne na bosanité mama Sylvie Mwanzaka na kati ya Kinshasa balobi femme de valeur. Na rappelaka ba diaspora soki ozokende Congo Kinshasa ozoluka cadre moko ya kitoko olia propre kende na restaurant Super Auburn. Restaurant Babos. Balobi restaurant ya propre eza kitoko cadre qualité ezepa ya mama na biso Sylvie Mwanzaka. Koma wana okolia kitoko chaque samedi dimanche toza na buffet africain na prix ya bien okolia bio. Pe nazo rappeler ba vrai chéri na ba vrai jo ya poto tango ke Kinshasa kobosa na te. Toza na shop na biso fils fashion eza wana ezoteka ba single kitisaka ba papa libumu. Papoza na poso za na forme bien na body na chemise kende na fils fashion okozala jamais déçu. Yo pe moi si moi libumu eza munene kende kuna okosomba gain na bango avantage ezali soko lati yango ezo traité ezo diminuer ba graisse na nzoto. Petango okende kuna yaya baza na biloko ya qualité ba mayaka loketo ba fantaisie ya kafu balobi Fatou Sene la sénégalaise mère boss fils fashion de makambo na Kinshasa koma wana osomba biloko ya qualité ekosala vraiment bien makasi ba vrai chéri bozana tola mine
monene ba soutien ba singa qualité eza na fils fashion logo nango eza na bémission na biso zo numéro téléphone okozala jamais desi na bosanité tango na kotaka na ba pub na rappelaka bana bundes toza na Poshan Andel mobange na shipping na kati ya colonne olingo tinda mbongo na ngola to ba carton ko hésiter te benga Poshan Andel mobange na shipping numéro ezepa ya mama Irene Masiendo ki identité ah oui li moucheni le vrai code mboka papa social motomoko bien code des mondial vient nga Willy Moucheni na bosanité Jadon Fumu ya Zélande vient nga Jadon Fumu la telindezo bo mabango baba na jiba bébé Jadon Makola na kati ya Belgique ba mourena ba mourezi mama Irene Masiendo ki ayaka boy lisone eko betela bino partager like vidéo s'abonner vandi sabatu balanda masola mama Irene bo bengela nga vela nga Simon Kibuki di mutambongo na kati ya Luanda aya kolanda lisolo tozo kende bongo mama Irene alobi boy eza na mama moko na Allemagne abengi mama Irene abi mama Irene tolandaka ba live po sala kana tongo nalandi live moko se na tongo epesinga passe epesinga mawa nalingo partager pe lisolo nanga na bandeko tokutami na poto tozalaka pe mitema malamu na bana baninga mama Irene olobakelo komoko na bato bafingaka bana baninga tango zo finga bana baninga bilongi mabe yo tamsuno oboti te tango zo finga bana baninga impoli tamsuno bandi ko edike mwana te tango zo finga mwana muninga ndumba balingi classe te bana moko mabe peut-être yo bazana on a 2 ans 3 ans nan bakokisi ata 15 ans ya pamba ote na hebisaka batu kobokola eleki kobota kobokola mwana aza na éducation ya malonga eza pasi fo associer nzambe makasi na bomoi na yo mama Irene mwana oya bungaki na kati ya Allemagne ya 12 ans tomoni batu ndenge bafingi mama ya mwana wana na TikTok bafingi mama ya mwana wana na façon nyonso po mwana na ye ya 12 ans abungaki batu bafingi ye balobi bakoki koloba po na mwana wana bakritike babi mwana za na 12 ans te balobe bele mama Irene na yoki pasi nalobi eloko mama Irene alobaka soki nano boti te kofinga mwana moninga elongi mabe te mama Irene nga ekomelanga naza na kati ya Allemagne naza na ville ya Berlin lambala moko na kati ya Berlin namoni Beverly Mavakala petit c'est propre na kati ya Berlin ya Beverly Mavakala vrai chéri balobi umela na kati ya Berlin na profiter na ebisa ba papa nyonso o ba na problème à 3e lokolo ozo luka tanga wisa ba pigme tope ozo luka aya ba pigme ko hésiter te na matungula ba pigme yaka kozwa traitement okobika awa ezo ratete vrai chéri le buto boto lingo bombisa nzoto yaka masole zali bobenga biso kaka boko sepela mutazo te kanga za na kata Allemagne voilà merci ba mourena ba mourezi mama Irene Masiendo ayaka boye nazo beta masole nazo profiter pe nazo timbisa batu kebo timba bo marambuiza ba mourena ba mourezi abi mama Irene naza na Berlin naza na problème moko mama Irene na ville navandaka batonga kanga makasi na bandeko oyo nasolaka na bango batonga kanga mama Irene batonganga ndumba mwana nanga 13 ans landaki ndumba na ngai mwana moko mabe babanda kotonga mwana banda mwana zaka na 13 ans mama Irene batongaka mwana nga moko na miyebaka te batongaka nga batongaka na mwana na ngai mama Irene azwa mobala uta France tobala na ya mama Irene babambela mobali na ngaki na yiba ye na France epa ya mwasi moko boye atika bana aya mama Irene yebaka te nana evanta lisolo wana ke mobali nazwa mobala batu nga mobali nazwa aza mobala batu taza mobali nanga mena mboka na vandaka lokola kaka utaka France ya awa na boma libala batu na fuma babeta kama so nanga ndenge bango bakanisilaka mama Irene batonga kananga na ville nanga na bakamara to liaka to sola to pesa na kambote batonga kana bango awa na Berlin na miye bakate mama Irene lo ne salinga pasi na ebisa bande ko to vandaka na bango ville moko bozala rapé mitema malamu mama Irene eza na fille mo to vandaka ni awa to sola nanga très bien basala na fille mobwe aza Ghanéen basala na fille yango wana mama Irene moi moso musano ke kotonga ngai na mwana nga mwasi epa ya collègue na musala congolaise azotonga ndeko na epa ya Ghanéen
alobaka mabe nanga na ya mwana nanga mama Irene. Une fois bauta musala na nzela bazozonga bamona mwana nanga. Babanda kotonga mwana nanga batonga mwana nga pene bakate batonga kana bangonga mama Irene na mwana. Ndenge nzamba sala kezi aka samedi moko be na zu mwana nanga to kesala ba action na action. Ndenge zakato sala ba chana biso mike na magasin. O na français ba benga ngo action magasin ba benga action za rapé na France biso pa to za ngo action. Abito ke ko sala ba chana biso kuna na mwana na kutani na fi wana o basaka na ndeko na congolaise za mutagana. Seranga moninga nga pe na moni bakanga kisi yango suki mwa kitoko ya mike maboko na lula kisuki aserango na approcher na bisuki bakanga kitoko na kanga bina nga bando pesa nga adresse ke fiwa bakanga ngai auta mboka na biso zofanda kota gara zo expliquer nga bi pesa nga numéro na ye na sa mposa na kanga suki oyo asupe numéro apesinga atuni nga bi oh mwana na yo nga bi ya mwana na bina mwana omoni lelo zana mama oza propre oza bien bupo no tsaka biloko wana soko za yo moko omoni na age no kutu ebimi na tunye na allemand nga bibiloko nini poto solaka na allemand o mwana na ondengeza batu nyoso vi na bino batonga kayo oyebi mutu kinganza tenga komba sia kwa lobaka mangala nga bibi na yebi o na sala kana bi na yebi ke bo sala kana na mona bino déjà une fois alobi to mona mwana na gara la kisanga mwana na bitala ndenga komandumba mwana mozo mbala l'étranger mwana za ndumba la ndiki ndumba na yo mama Irene na mwana onde bobete so na ngondi filme na tunye sero bosala kana na miso mwana o mwana komo kolata ba perruque atsaka ba manzaka o mwana nanga ba perruque o mwana nga tsaka ba perruque mama Irene nga na ebeli mwana nga ba perruque mwana ngutu ba rasta milaeli nga okangisa ngote bolanda lisolo akangaka ya mikusi mingi mwana nga ninga kobenda chignon pa ninga ko defriser suki na ete aswa keloko babambaka likolo wana mwanwani wana atiaka o ezaka lokola afro luka mwana nga mingi yangwana meba koma kofinga ndumba na likambo nini ote poto mona ki mwano atia ba perruque mwana ngo tanka lokola zuba na tuni ba oloba na yo aningisi mutu abiyete mama Irene traumatisanga na zonga na ndako na oka pasi na betela mobile nanga to vanda kaka parce que mwana nanga za mwana o mobile nanga kutie na maboko nanga po mobile nanga to ban auta France to boti bano mike to za na bana maboko mama Irene sala kinga biente na problème na zo mona na lekisio na beteli mobile mama Irene na kute su na garçon mobe ya mutabangala ebisinga ma sœur tozaki na matanga to beta masula bana mais sœur mo abeteli solo na sepen sonete atenga komba fi wa tonga nge pa ya gane meto sola kana yi mama Irene senga su mabe batongi peka mwana nga su ntumba lataka mabebo na bimera na bitena za mama fona luka na yeba ba murena ba mures bolanda suwe na bokebi ndeko mo se mama Irene ngomsu mwana nga uta classe azongi ayeba kiteke nga na za na pona salaka tanga zo kota menga na comprendre esprit mo tanga kitika saki ne na couloir a kota sala petit berger na fongo di saki na kuti perruque ya milai ya nzela na katikati mama Irene na kuti ba manzaka ba buka ba longola ba manzaka ba teka ba 1 euro na ba tedi na ba action ba manzaka ba kola kezana ba kol ngeza ba 1 euro na kata seka mwana na bengi mwana na yanga biyo pesa nga telefone na yo mama Irene na zo telefone na mwana kota mwana nga sala TikTok akoma kombo soki Azmak wana mwana nanga akoma kombo Azmak na TikTok mama Irene mwana nanga lata ba perruque alata ba single bumuli banda mama Irene via mwana nanga yango te na kekuta na nzela mama Irene mwana bimisanga zoba mama Irene mwana bimisanga vrai zoba mama Irene na tomboka ozwa perruque oyo wapi mama Irene mwana sala TikTok mwana ndo tapeki banda zaka na 13 ans tona ekanga biloko wana kangi mwana 14 ans si batonga tsaka ba video musu na kati école azosala ba fantasy mama Irene ezalaki pasi eshoka kinga na mobile nanga tobimaki bazoba mwana ozwa pe abengisa perruque obengisa ngo wapi abengisa ngo soki na AliExpress mama Irene obengiselaka ngo ndenge ni mwana nikolo batazolela otiaka carte nani ofutaka mbongo ndenge nini musuna sombaka biloko na Amazon soka za na 20 euro na ye asala continue sombaka carte déjà ya Amazon na magasin mama Irene mwana komanga musika mama Irene mena ndako na biso mwana pesaka image mususu mama Irene éducation na biso ndako mwana ko ikokoma bongo te nini ekomisi mwana mama Irene millier mwana kota
milie ya bana bikolo. Mama Irene, bana bandibu. Bano bauta babenga mboka oni ba Roumain, bano bauta ba Roumanie so ba Roumanie wana bana wana. Mama Irene mwana na ekoli basangana bikolo eza ndenge na ndenge mélange. Bana ana basalaka ba maquillage ba bambaka ba fossile mwana kota na monde wana. Ba video msu mwana na ba camarade na classe na toilette ya classe ba sali ba maquillage Mama Irene na lela. Bato ba mona ke na nzela ba finga kangai. Bato ba mona ka mwana nga na TikTok ba finga ka mwana na ngai. Menga na papa na ndako to ebite ke toza na TikTok mwana msoza na TikTok. Mama Irene sali biso pasi yango tongo totali mwana mwaso abungisaki mwana ndenge bazo finga Mama Irene esali biso pasi. Na lobi boye bisa bandeko to finga bana baninga te. Oko finga mwana mninga taninga zote ba periki mwana ana ndumba tamsu ba parents ba ebiteke mwana ta ba periki nga na za victime Mama Irene na ndenge na zaila na mobile nanga to ko accepter loko ate mwana lekela biso mayele. Yango wana ebisa mato bondelaka pona bana ba milie bazo kote zo kende ko bebisa bango Mama Irene. Tokoma ko bondela pona mwa mère tokoma ko landela vie ya mwana Mama Irene mwana ko bima na classe au kende classe. Ate single na kati menanda ko lati tricot ezaka na kagula se protéger bien. Na ba video ya mwana mère bila nsu mwana ngazo lata na mona angote. Na tuno eza ya mwana classe na mamu tapesa ki Mama Irene eza pasi ko bokola mwana. Yango balobaka ko bokola eza pasi kobota eza capacité. Pona ko pesa mutu mobimbe éducation ko laza na éducation malamu fo ko bondela. Yango ba parents mingi na poto soki omoni mwana muninga aza na mabe benga mama na ye solola na ye kotonga te. Tamsu mama na ye pa ebite ke mwana aza na mabe. Eza na mama moko ta tindaka mwana kende kozwa zemo ya obota na yo azate. Soki mama komi ko tinda mwana kende kozwa zemo obota kaka seke mwana na koksi 35 ans na ndaku libala ezo ya te. Mwana komi na ba 40 ans zata na chérie te mama komi ko banga eta dama muto eza ndenge nini. Eza facile bokoli mwana mwasa komi na 40 ans lakisa ata kopete ya yo bomba ndo komi tuna. Aza muta mungu ato aza muta mokita bana bututa bana na 12 heures. Obanda ko banga me mwana 12 ans mama nya kolinga tinda mwana ke kusala mabe mama bongo azate na mukili mama ataza ndumba soka koti mwana musaki ndumba seka fo mama mwasi ya ndumba kenda kosaki ndumba pole sabana mesuba ndumba koma ndumba vwe ndumba olinga te bane ba koma ndumba soko moni mama koti mwana musala kindumba seka za fo mama posa kosa kindumba pona pasi pole sabana soka comprendre kindumba ngeza kapase memaka liwa akolakisa ngo mwana te Mama Irene pesa conseil na communauté na biso mwana soka za libumu azalaka ya mutu moko soki abotami akomaka mwana ya mutu nyonso soki omoni mwana nanga Irene na mabe yoza mama benganga yaya na bande kutala TikTok na moni mwana tala mwana elambala tina video azo bina bina tanenga zo ningisa face est-ce que ça la video na ndaku to kote nini tala ngonanu toilette aza est-ce que ça toilette na bino o solina muninga no mama na kibomoto mama a raisonnaka ko silikate akoluka landela via mwana nga bokoma ko tonga ngai mwana nga za ndumba nazo mobala batu na France asundola bana na ye poye ko bokola bana na nga Mama Irene bakoma ko tonga na vito vanda kana mobalo na bala Mama Irene toyoki soni mwana bimisi biso ba parents ya zoba yango pesa conseil na bambo tonga bana baninga lelo ozotonga mwana muninga ya 18 tout la bala kate mwana ngo ndumba ozotonga mwana muninga za ndumba abalaka te alingi klasi te yo muto ozotonga mwana muninga yo mwana naza na inane aza na 2 ans mwana nona akoksi 17 ans te 18 ans pete zela nanu ya yo tango akokisa 20 ans otala soki nzamba opese libala 20 otala soki akozala kindumba te keba ya temps eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt mwana abungaki na Allemagne bandeko nanga batali video mama na zai kolela be monsieur ba mama son to sambeli mwana ni banduko finga mama wana mwana 12 ke to bali to indenge nini ba vérité bimi mwana na tobola matoi ilizolo na ye moko na toilette na baninga na ye bikolo mama yeba te mwana tobola zona ye moko na toilette na baninga na bikolo bana poto bakoma tobola zolo na ye soka komi na ndaka longoli abombi eloko na litoi ba mourir na ba mourir to banga nzambe Jésus-Christ revient bientôt yango ba mama to veiller to zala makasi to zala misu clair na vie ya bana mwana koki ko bimiso zoba mwana na ndaku mosantu mwana na ndaku respect na classe mwana mutu mususu kombo kutatia na TikTok Azmak do Azmak na yo mama potiaka na TikTok mutu kombo Azmak eza pasi
musu atia kombo na anglais na TikTok po oyebake o TikTok a mwana nga ekobanda ndenge nini amemango sukota mindele alobaka kaki allemand do bato bazomona keke eza bano baza na babakambo omona mwana ndako ya 13 aza na Instagram apostaka biloko ya makasi na Instagram yo mama kuto za te na Instagram ango te bandeko na nga Instagram inano salango te mwana posta biloko na Instagram akomaka mama makasi ya bolingo oyo kutu mama ko komela ta mobile te me mwana sa sota ba niveau ko bino bata ville to vanda ka ville moko tango zo mwana na nga zo koma biloko bongo na Instagram mama ko zo courage tu na nga penza zate bo simbi na bino ko tonga mwa moso na Berlin mwana koma kotia manzaka mwana mukieboye tala ba periki mama na yebite ke mwana ngala ta periki mukona yo komera na yo ka passe na mutema ndeti na kufa pesa conseil na communauté mwana soka za libumu mambiso bakolisa biso bongo na Afrique mwana soka za libumu za ya mutu moko soka bimi akomi ya batu nyonso yo mama moboti tango moni mwana nga na ba foti benga ngai sola la ndenga malamu fait comprendre yange tala vie mwana na libanda est-ce que yo po mona kaye soko mona katela ndela nanu mwana mama malamu azala kabongo communauté na biso elingi ko sela batu ba life elingi ko vandela batu elingi ko finga mutena resource finga mutu bata pasi okolanda bango bakola pe na bisengo te bakola pe kaka na pasi wane loko te na leki obande siesa kozonga eloko so bimisa eloko lekeli mutu bande siesa kozonga okobimisa eloko malonga to kobimisa basket okobimisa saki obimisi ba fantasia ya bongo eloko lekeli mutu siesa kozonga ezaka ka saki na basket yo lekinga na basaki menga na lekio na bomo ya seko peut-être yo okufa na 40 ans na okufa na 55 15 ans de plus à vie c'est que nga mutu na leki to betaka tolo te to yebi lobite batu mususu balongolaka poti na miso na bango te koya kolongolaka bapoti na miso baninga mutu azosala life azofinga moninga mwasi akomisi mwasi lokola papier lokola linzanza oza na eloko te zozo makolo kilo fia pasi osufraka na poto na leki bandale otie sumasi ya kozonga yaya oleki banda lelo ti yesu akozonga na bokonzi na ekareza oleki sikoyo na nini lakisa biso eloko yo lekeli ye obiseso basaki basapatu na meblanda ku yaya ngondo lekeli mutu yesu akozonga yaya yebi te ndako ezikaka bameuble ebebaka yebi te sapato ebebaka yebi te lambe nzulu kaka saki ateza ordinaire sortant bloka kilomingi saki kokipe katana to banga nzambe Jésus-Christ revient bientôt tangu tozo finga batu to mitala ba vie na biso yo na poto finga batu ba ne loko te batu apasi famille na bino na Congo bazana bisengwa ndenge nini ndeko nanga bando ya poto est-ce que si ça passe ya famille no mobimba po mutu moko ta ko beta tolo na poto oyo ke famille na bango eza bien ba vivaka bien loboza na famille ya chichi loboza na famille ya mere loboza na famille to ba mona ka mbongo po biso so bi famille na biso eza bien peut-être bana mama na ngamba kozala bien bongo bana ba mama leki nanga bana batata mwasi nanga bakoko ya bakoko na biso bazaka ka ba famille na ngati soki bazana kozanga seke tozana nu ya kokoka te po muta kozana poto le babongisa famille na bango mobimba na ebite na poto ganyaka combien okuta mwa difficulté e kozala kaka yango tango zo finga ba famille baninga ke baka na famille na bino tozo mona mingi pe tozo yoka mingi to changer bo moyen na biso Jésus-Christ revient bientôt réseaux sociaux na biso ekomi na kisongi mafinga omoni mwana muninga na défaut simbi ko finga mwana muninga eza na ba mamu bavanda ka batonga kaka bana baninga balingi classité mwana moko ndumba bana mabe wana zaka pelete wana kuna koma lesbienne bana vieza malamu te yo muto zo tonga bana baninga tala bana na kata ndako bana na ba 12 ans ba 13 ans ba 14 ans non comme si mwana 18 ans tende konanga zela ya yo ko 20 ans total la vie ne kozala ndenge nini bazo sala misala pamba mwana botami na poto tela musala zo sala zela ya yo akokisa 20 ans to yoka soki akozala nani na kati Allemagne awa to banga nzambe Jésus-Christ revient tozala ba mama mitema malamu na Afrique ngana za ko mona pauvre mama nanga soko bengie ya senga ya Marie Paul ba nanga bi yo yaka mwana yo benga esenga camarade na yo benga nga mama bakolisa biso bongo bana bafricain obenga mutu mama na Clarisse te benga ye mama bana poto bana éducation malamu te tango moni mwana zo tengama ko banda no ko condamner ba parenté luka oyeba
ezana ba parents mususu ba bokoli bana bango na conseil ya malamu tangu mwana kola keka na milia ba camarade ya milie pe influence ka bana mingi bakoma omela ba cigarette parents na ndako katikala kosimba ta cigarette te mais mwana ke classe akute na bana bikolo ba influencer mwana se pas esprit faible yesu masi ya paza makasi te via mwana pe baby to banga nzambe tolobaka malamu pona bana baninga polobi pe ya biso bapambolama tosepelaka na vi ya bana baninga mpo nzambe epakanitela oyo ya biso mpo tan eza nano toboti tozobota tokozwa mpe bakoko kola pambola bino partageaka masolo ya mama Irane Masiandoki s'abonner na Irane Masiandoki TV soki oza na problème mama Irane apesela yango conseil kohésite te benganga identité ya Bundis mwasi apela ye moko sans mombonda ebeteli Pro Max nga soki olobi tanga komba mboka na kotanga tanga komba famille na kotanga te ville na vandaka na kotanga te ndeko mwasi na betiso aza na Allemagne na ville ya Berlin mais na tangi kombo na ete na tangi kombo ya mwana te na pesi kaka conseil na ba mama ya poto nyonso soki omoni mwana moninga azotambola mabe ozomoni ba 23h na bagare na camarade ya bikolo benga ta papa ni nazomona jeune garçon so mikolo trop na gare na ba camarade ba 23h nazota musala azoki les classes te mikolo azoyi loko sala te miko conseiller kwa kote mané me ba 20h azongaka mboka eza mabe conseiller na mwana biso omoni façon lobeli yango propre papa na pe mokolo mwana soko quand même ba yo ba ebisingo vandi kuna mwana oti 23h bande ko sala nini mbala suka na mono su 23h te ba papa bazomona kuna bazo sepela te quand même opesi conseil atoki nango na morgue ki bo papa mais quand même message eye tozala mitema malamu nzamba pambola bino soki mwana motazongi te tokutani mbala sima s'abonner like video obo monya zo mwana photo ye wana mwaso alobaka ebeteli Pro Max nga wana yo s'abonner kaka okozala jamais déçu like video bamure na bamureze bapapa na bamama Jérusalem tokutani mbala sima soki mwana motazongi te bisous bye bye. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième. Fashion. Yango quand même na mon yango senga bien ma casquette à la qualité minisa. La photo non le passe la commission est bien ma tasse. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos maintenant na scène na bino luka Fils Fashion. Et te kablo ka qualité. Là qui sont na bino musique banana et robe. On a tout un petit mot na ça la qui signe on a commenté à pour na bano blonde. Ça peut son adresse na bino. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans la niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, toi, tu es comme bien, c'est plus important ma casse. Ma chérie, on a pas sur les dégâts. Vous avez bien la qualité parce que là, tout ça, tu as rencontré la bourse, déjà les classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya kano gene collant et loko nyeso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu zo mwa forme chemise evanda po esala bien ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyoso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya
qualité ba marque ya propre toza na ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo bergine ezate toza na ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso toza na biloko na biso ya kosokolela nzoto toza na ba vernis toza na ba rouge à lèvres biloko ya kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din oh mama Irene na simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de